Depuis Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, bipai wapi bozuli baku ya kolanda Mag FM. Esika to sepelaka kopesa bino basango na lokota ya lingala. Mbote na bino ba papa ba mama. To fongola basango na biso ya mokolo lelo pona koyebisa na bino ke ba autorité ya mboka basala ka suivi ya ba bien public te bolanda na commentaire oyo. Na bamboka nyonso ba autorité balingaka batongela population na bango biloko ya kitoko, c'est-à-dire ba bien public oyo ekosunga population à se retrouver. Ba bien public yango ezalaka lokola ba stade, banzela, kota ba minda, kobongisa, ba bisika moko ya malamu oyo population ako se retrouver na yango. Pe bamboka yango esengaka ezala na batu oyo bakozala uniquement pona kosala ba entretien ya ba milieu yango. Kasi awa na ville province ya Kinshasa pasi ezalaka ke okomona ba autorité ba welelaka mbangu kotonga nzela kokende ko inaugure kobongisa ba stade, kasi soki kaka ba inaugure yango tangu bapesi mukongo pona bango esuki kaka wana. Soki olandeli mikolo okokuta ba place yango ebeba ndeti ba passerelle ezalaka lisusu kitoko te, ba marécage misusu kutu elimwa nango ekoma kopesa pasi na population kokatisa, ba éclairage public misusu epelaka nango te, na ba stade bisika misusu ebota matiti salite oyo wapi population bakoma kolela ba autorité babete yango mama na kara. Nyonso wana ezali que poursuivi ezalaka te pona kosala entretien ya ba bien public yango wana population bazali konyo kwa mape ba bien public yango ezali kobeba avant, alors que mbongo ebimaka ebele pona kotonga ba bien public wana. Tokosenga kaka na ba autorité kotonga tope kokende ko réhabilité esika ezali malamu, kasi suivi il faut ezala po babiloko yango ezalaka toujours intact yango nde ezali kosala beauté ya mboka. Soki bozali ko négliger yango ezali pasi mingi, bokobanda kaka kobaluka kaka esika moko lelo bobimisi lobi bobimisi mbongo, kasi biloko yango pe bozali kobongisa te, bofungola misu botia mayele boyoki. Embouteillage ekomi lisusu makasi koleka awa na ville province ya Kinshasa, surtout na période oyo ya ba fête. Makambo na ville province ya Kinshasa ezali kokoma kaka ebele toyebite toloba nini. Neti mikolo awa na ville province ya Kinshasa tozali komona ba embouteillage komi nango na ba air nyonso pe na ba voie nyonso presque na ville province ya Kinshasa mobimba. Soki okeboye okokuta na embouteillage ozonga bokokuta na embouteillage toyebite nzela nini o tokoyi kokima neti lelo. Ba embouteillage partout, ba kinwa ba ebite baloba nini, même na ba aire de pointe cité, ba aire ezali ke ba mituka ebele ezalaka na repos, kasi ba embouteillage ezali kaka kokoba se okoba to ebite nini ezali à la base ya ba embouteillage oyo. Kasi tango totuni bandeko mususu ba condamner ba chauffeur. Ba chauffeur bango pe na ngambu na bango ba condamner ba PCR o ezali ba roulage. Kasi bandeko mususu balobi na ba chauffeur na ba PCR bango nyonso bazali à la base ya ba embouteillage oyo ezali kotungisa mikolo yo awa na ville province ya Kinshasa. Kasi to constate ke mikolo kaka nde ba embouteillage yango ekomi ebele, kasi na mikolo ezali koya ba embouteillage ezalaki, mais o ekomi mikolo yo ezali koleka na bandeko bele kutu ba pesi makanti balobi soki likoki ezali bakoyi kosala même baso de mouton mususu kobakisa yango na ba carrefour mususu, parce que ba chauffeur bazali kozanga na bango courtoisie. Kasi tozoyeba te tosala nini boyoka bango moko ndenge balobaki. Embouteillage oyo ezali ya ba croisement ba sortie omonde basala sortie mouton na Pascal. Normalement ba place ba camion bimelaka boy faut basala ba sortie mouton oba bima na se ba na facilité olika ba obe ba kena likolo biso to leki likolo na facilité na mona ba mbouteillage lelo bena boulevard facile Tangameli en tout cas ni jamais vu. Alors tu évite donc que moi ba fête kala mingi ta doko ta décembre et kozala ndeni dia tout le monde na
napesa bandeko na bamontar mpe bachauffeur conseil mpona maîtrise ya nzela parce que embouteille ezomela mpona babuke ya nzela te eza mpe mpona bapreser te eza mpona bapreser na biso olingi patience te eza moninga amoni nzela koto ekangami mwa bando etikali kopesa retour bango bakei bakangi yango kaja makasi vraimen fudege ebandi banda 7h ti moma oyo tosala te tumonta bato te bakita tozanzi bato tosala te embouteillage nzela eza te siko fai basala autrement autre chose na baso de moto nde basalaki liboso oyo oyo ya mbonga obonga ndenge apasa mboka ntango mboka ekanga maboma nde population nde ake makolo eza faire suivi population bakonzi ya mboka na biso bino wa bakonzi nde botishaka pays mpo biso tolandaka bino asi me biso nde toa base ya mboka kosa population okoyaki okotya libaya te po oleka toyoki bandeko ndenge balobi ndenge nayebisaki bino ke bandeko mosusu bazali kokondane baroulage bandeko mosusu bazali kokondane bachauffeur kasi biso moko toyebi ke baroulage baa na part ya responsabilité kasi bachauffeur mpe bazali na part ya responsabilité munene mpo bazali kozanga na bango courtoisie bazali kosala bafausse manœuvre bazali korespecte code de la route te kasi awa na ville province ya Kinshasa mpo bambouteillage oyo ezali koleka na bachauffeur na bandeko na biso baPCR bomeka nanu kosala quelque chose mpo embouteillage esila awa na ville province ya Kinshasa tolobi ba receveur mingi bakoma na bango na système ya kosenga mbongo na se soki oboyi otikali. Kinshasa makambo Kinshasa du jour au jour tokomona makambo ya ndenge na ndenge pona yango ba receveur bakomi na système ya mbongo na se mingi ezali ba receveur ya ba bus ba esprit de vie topé ba 207 oyo tobengaka esprit de mort bango bakoma na système avant okota na mutuka pesa mbongo deja na se pona nini bino moko boyoka ndenge balobelelaki na micro ya Mag FM paso moni biso ba receveur to so mbongo na se bino nde bobimisa bakarte bobimisa na bamatricule tozwa mbongo na se à travers bato ya bakarte balekaka ebele yango omonaka ke tozwaka mbongo na se mpo soki tozwi na se te esansi toosomba litre na 3500 na omema motu ti okomisa ye peut-être rond-point ngaba kalite oyo esansi ekonsome okoma na rond-point na mbongo no ya essence ekoki te otala ose retrouve na 4 personnes bato ya bakarte na 5 personnes bato ya bakarte moye se retrouve eza te yango omonaka ke tozwa mbongo na se tokoki ozwa 14 personnes bien 13 misato batikali bato ya bakarte. En tout cas, stratégie oyo ezalaka kaka mingi na ville province ya Kinshasa ba receveur ba pesi ba vi na bango pona koloba soki bakoma kosenga mbongo na se ezali pona ko éviter bato ba carte ba faux tête bato oyo akomata na kati po futa komi ko compliqué ye e komi makambwa. Toi tu me connais, moi je suis Yonani. Pona koboya babiloko wana yango bakoma na bango kozwa mbongo na se soki opesi mbongo na se te okokota pete. Pona yango tozo senga kaka na ba autorité baye bakocha mwa ordre po système oyo ebundisaka batu pe esalaka ke batu babungisa biloko miyibi bayiba bango na pression wana koto azolinga akota kuna azofongola sac moyibi pe ayibiye mwa ordre ezala la côté wana pe na ba client boto sa musala baninga okoti na bis futa mbongo na yo po ezali droit ya chauffeur to pe receveur azwa mbongo oya musala azali kosala boyoki commerce ya mbisi esalemaka ndenge nini kuna na wenzi ya Kinkole bolanda na elema oyo. Caméra ya Mag FM ekitaki na Kinkole pêcheur pona kotala lolenge nini commerce ya mbisi ya mai esalemaka. Tangu tokomaki sur place tozalaki étonné komona ndenge nini activité oyo esalemaka kitoko makasi. Tumonaki ba sorti ya bambisi ebele mipongo bamboto pe bambisi misusu mike
Midomoko boyebi ba médecin ba autorisaka na batu baliaka mingi bio biloko eza ya fresh ndeti bambisi ya mai. Kasi bateki oyo basalaka commerce oyo bakutanaka na ba difficulté ya ndenge na ndenge. Mbisi ndenge eza boye bango bazouta kosomba ngo na fleuve. Bakosomba ngo boye na mbo muke biso tosomba ngo talo parce que nzela bazouta eza passe na moyen de transport babaline bafutaka cher aller-retour au monde na mutu ba $50 c'est que ce bango pe baye faut bateka biloko cher parce que transport ezo coûter bango cher. Yako kamwa ezalaki que tokutaki créativité moko epai ya ba jeune garçon oyo awa soki osombi mbisi yo mutu oyebaka kosala mbisi ya mai te bango bakosunga yo bakosalela yo kitoko kotoyo service oyo babekaka ngo mbeli poisson. Tosalaka mbisi to nettoyaka mbisi monde bato bazabutaka musika so mutu ayesomba mbisi awa le musuti akenda nango bambouteillage ekobeba biso siko totiaka table awa tozala rebele donc mosala na biso ezalaka tokateli yo so tolongo biloko akati mpo mbisi toprotege mbisi mpo ekeye bien so mpe glace eza otie glace mpo mbisi ekoma bien biso moko tobengaka donc tomipesa kombo siko mbeli poisson. Ouais, mbeli poisson. Ya pasi ezali que pona kolongola bambisi esika ba pêcheur bazali pe komemango awa ezalaka distance pe ba difficulté ezalaka ebele na ngambu ya ba pêcheur bazali kolela po gouvernement ezali ko soutenir bango te. Musala pêche eza malamu mais par rapport à ba outillage même au l'état kabolaka soutenir vraiment yango tosalaka ke pona ko effacer moi ba difficulté misusu outillage eza moins lelo zwilo zangi ezopesa pe pasi na bandeko ba pêcheur entre temps baza bato bakoki kobobola pe mboka mwa ndambo na part na bango. En tout cas soki chef de l'état ye moko alanda makambo oyo approche nano atala asola na ye nini oyo pe ya koyi komona ekopesa ye mayele mosusu pasi biloko akoyeso eke liboso. En tout cas Congo mbato ozanesengo awa tokosenga kaka na ba autorité bayeba ko trouver solution na o etali domaine ya pêche po fleuve Congo etondi na bambisi ya ndenge na ndenge soki kaka ba bato ya minene ya pêche ekiti na mboka Congo tokobosa na kolia ba vivre frais ekozala nde bio na bio pe ba biloko oyo ekotekama na talo ya se po etekamaka cher makasi po ko pêcher yango ezalaka na ba difficulté ebele boyoki. Bawewa bazalaka na bango na prix fixe te surtout ceux qui ba monike ekomi poko a transport ekomi pasi mutu na mutu asengaka na ndenge na ye. Comportement ya ba motocycliste to ba wewa ekomi kopesa pasi makasi epa ya population na ndenge ya mukete. Soki kaka obimi na nzela otelemisi moto ezala ozokende musika te okoyoka kaka 1000 francs, 1500, 2000 francs to mata. Donc po ozwa moto na 500 francs ekoma mama na problème. Surtout soki kaka likolo ebandi koyinda to tokomi na poko a choix ezate oboyi otiki peye basoki deja moko apesi prix bango nyonso ndenge moko lokola ba mama ya bwaka nzoto okotuna okolemba ti okomata po soki osali fier okotelema na yo monima ya Lumumba na re yango tozali kosenga kaka na bawewa bolembisa muke surtout ke pasi eza makasi na mboka système oyo ezali konyokola bakino makasi mutu soki aza na mbongo te okomona bandi kotambola makolo na ba risque nyonso mingi na butu po soki akutani pe na batu mabe lokola insécurité ezali makasi na Kinshasa bakobotola ye nyonso aza nango to pe akoki ko perdre vie na ye ekopesa pasi na libota tozalaka pe na susi ya baninga ennemi ya Congolais ezala mopaya kasi Congolais ye moko te boyoki. Erosion moko ya munene ememi insécurité makasi kuna na quartier Livulu na commune ya Lemba.
Na quartier Livulu, plus précisément na commune ya Lemba, population bazali konyo kwa makasi na érosion oyo ya munene ezali konyo kola bango bino mokobota la érosion oyo modeli esali elakisi ke eumeli tango mulai yango ekomi ko déranger population na oyo etali insécurité ya kosakana te awa soki ekomi kaka 19h to pe 18h yebela deja nzela ya ndaku soki bokoleka na mituka bomatisa deja ba glace na bino po insécurité oyo ezalaka awa ezalaka pasi mingi bakuluna babata makande na érosion oyo tangu bamoni bato babandi koleka babini babandi kokata kobotola bato biloko bino moko boyoka ndenge population elobaki na micro ya Mag FM. Bakima kuna ngambu na libenge wana si bakoya basali babundi basebisi ba machete na bango na prince awa apo bakati sikuna na ngambu bakoti na kasa mabulu wana bafulu wana ndi basala ni bazwa nzela okima mbula soki ebeti même ata na moyo oleka te ozobanga omoni seki yo moso sombi po tambo nango okomi kobanga nateka mikate place ona kangaka 17h nakangi nakenda kunanga place onde bazabo babotela batu biloko bazoboma batu baboka batu na terrasse fulu wana bomona na ngambu wana donc jete mokonza mboka ya kotalela biso likambo ya place eza mabe ya kosakana te bakuluna babimelaka na sekuna mokonza ya kotalela biso likambo oyo atsa bampule eza mulili ya kosakana te à partir ya 21h babokeli biso mutu awa bazwi moto na ye bademaraka nango bake nango bakuluna wana bauta na ngambo ya libengi oyo ya malolo awa na sie awa so tokomi 20h événement ekomi kosalama tokomaka na insécurité ya otambo. En tout cas, ba autorité boyoki ndenge population eleli boyeba kotiela bango nanu éclairage public awa po mulili pe o ezalaka awa yango esalaka keben civique babatama soki botie lumière bakokoma un peu soulager boyeba pe ko renforcer sécurité kotiela bango ba policier bayeba kosala patrouille po bayeba kokanga ben civique nyonso oyo bayaka ko déranger bango awa boyoki Koka mwa rond-point yolo médical et bongwana na ngona fulu. Likambo koka mwana Kinshasa esika babengi rond-point o ezalaki bongo lokola site touristique ya bakinois e komi nango référence ya bosoto tala lokola awa na rond-point yolo médical yebela po solo moko ezobima awa tala neti boy ngomba munene ya matiti salte moko etondani awa bamisusu kutu baokantango lokola kiti ya kofanda tala ya yoyo atamboli aye alobi likambo luka kutu kiti ezate avandi na elikola matiti yena bosoto fara elobela etelo rotin bongo mususu kuna tikite bien lufila lukamba se tulandenge bakino baloba abeti na motul na makolokasi azolokota awa to ebite ekomi fond de commerce tonini ye mutaebi me bato bazoleka yokande babeleli FM télévision ya liboso nanu na remercier FM po ela chaîne na biso otolanda tango nyonso FM TV elona yoloba awa ezali tala fulu oyo ba tikaka fulu awa ba mesali ko buka bandaka batu me fulu oyo bali kolongola te solo salité za a makasi atuka ngape na sepela te ngava na lemba me aza médical atona ompa me na tanga mona fulu oyo esanga malamu te na simana yango boyeba ete place oyo ezalaki place ya lokumu rond-point yolo médical oyo ekaboli quartier yolo kauka pe mombele eyebanaka esika ya lokumu bana yolo bango moko bayebi pe bana mombele na bana kauka me lelo ekomi esika ya soni pona kotelema kutu awa soko za makasi te obeli yoka bango monde balobi yango za précisément place bato tozovanda c'est que ba malaria ba typhoïde ezo causer place bato baza tellement toza na capitale mais tozo bete soki toza place nini salité boye tokolia ndenge nini yango tozo kufa propriété za te kini bope tope ezomona biloko bazolongola ba salité ote to ebite soki mokonza mboka azomona ndenge nini ndenge mboka oyo ezokende esika oyo esengeli bakonzi batalango na lombango pona kolongola bosoto pe lokumu oyo ezalaki kopesa place oyo misu ezokoka su komona te botala bino moko lokola Mont Kilimanjaro ya matiti ebandi awa toyebi te soki ekosuka wapi baburgmestre
ya bino tobeleli yango wana. Aveni Bokassa ebebi lisusu makasi na mituka na ba piéton bakomi na difficulté ya circulation. Nzela oyo ezali kokabola commune ya Kinshasa pe oyo ya Barumbu epai wapi aveni oyo ezali kobeba mikolo na mikolo ezali kotika ata esika moko te pona ba passager ba kotia lokolo. Poto eke ezongi nde etikaka toza na kanya makasese to pe na province oyo esika bakonzi bayebi ata kotia lokolo te. Eta nzela oyo ezali pénaliser libre circulation ya ba paisible citoyen alors que ezali nzela moko principal oyo ezali komema vers grand marché pe na centre ville ya Gombe. Ti mokolo oyo mokonzi ata moko te ya ville province ya Kinshasa ayebi kotia liloba to pe makolo na ene oyo esika pona kotala condition ya impraticabilité pe pasi ya population oyo bavandaka esika oyo mingi bato bautaka na ba commune mususu pona kokota centre ville misusu na tina ya koteka misusu pe na tina ya koya misala kasi ezali condition moko ya pasi oyo ba population bazali ko vivre na tang oyo surtout ya bambula. Makasi donc nous avons beaucoup de gens qui sont pour dire Bokassa kufi na j'espère nous bon nzela Bokassa kufi donc moi ils ont circulation bon ils ont côté pour nini nzela za obeba mitro comme le kabanze ya mususu ko kima Bokassa awa donc moi ils ont on se ngamo konza mboka stala ata likamna biso bon sila biso nzela bon nzela lenge sakuna tala ka boye circulation bon côté ezate to souffrir makasi pour nzela. Tosimba que population ezali na pasi ya kotambola pe mituka ezali na pasi ya koleka na nzela o surtout na avenue Bokassa bondi melangai on dirait kaka ezalaki nde likamo susu na tango bambula oyo. Na lolenge makambo ezali kokendele population azali kaka na posa se moko projet à 145 territoires o ezalaki na ba province mosusu esenge monisa misala na yango na ville province ya Kinshasa o ezali miroir ya République démocratique du Congo mingi a na centre ville et pai wapi projet Kinbo Peto ezali kotambola kitoko na gouverneur Jean-Tini Ngobilambaka. Population ya quartier Kingabwa kuna na commune ya Limete balembi ba inondation baleli epa ya bakonzi balukela bango solution. Tambola na mokili omona makambu tala bien awa tosali na malemba nkulu te kasi na ville pour Kinshasa na quartier Kingabwa mi penda na mbamu esika oyo wapi inondation emesana kosala maba ane nyonso kasi bakonzi enkipa kuna pona ko se déplacer il faut ko mata moto to pe pirogue likamba ko kama en plein 21e siècle pe population et lobby que vice-gouverneur ya ville ya Kinshasa Jekoko Mulumba azali bongo natif ya Limete kasi asala ka eloko te atako akoma vice-gouverneur ya ville ya Kinshasa pe population basenga ki na gouverneur Jean-Tini Ngobila alukila bango solution mbula na mbula banana kota awa na 2006 ti lelo kaka na dindaka kaka ndako ekoma mukuse na minute oyo diki oyo papa okoki ko bongisela biso te papa na ngai siko to okende wapi balokataire nyonso bango na babini bakei biso bakolo bisika biso ana tozo ko supporter kaka na bana to tambola na mai tozo lala nini to masaba mbeto babiloko nyonso ka likolo nzela mama Jekoko akendeka bilanga yango epa na biso oyo avenue eyala ya mama Jekoko yango ekititi na bilanga tala biso pasho tozo mona côté boy bipai na bipai tala bandako nyonso to edindi biso toza na kati ya mai tozo voter bango siko lokuma ngo ka kuna na Kingabwa likolo bongo Kingabwa bango baza yango te kasi population eleli lisusu pe elobi que débordement ya mai oyo ezapona comportement ya mabe ya ba pêcheur bakoma ko boma badike oyo esalaka que ba mai ekoma bandako na bango te pe baelaki lisusu boye de toza penza ya kosuka tozindi mabe a cause ba pêcheur place wana babukeli biso yango na ba policier baza en complicité na bango donc yango moni mai oyo ekoteli biso na niveau impossible boyete papa gouverneur Jean-Tini Ngobila ata commandant ekomi na suka asala quelque chose pona bana ya Limete Kingabwa mingi penda na mbamu po
bazo continuer kozindaka mikolo nyonso pe situation oyo ezali ane ya liboso te. Population kinoise akoma ko confondre fulu na caniveau yango tokomi komona ba caniveau mingi ekomi ya kotonda soki kaka mvula ebeti mai etamboliti na kati ya makadam. Mikolo yo soki ozotambola na bakwe mingi awa na capitale tala bien. Oko remarqué que ba caniveau mingi ekomi vraiment bouché na ndenge ya dégâts ezala ba passager herbe zoleka ameli jito alie mwa eloko akobwa ka bouteille to sachet kaka na caniveau surtout batu oyo batekaka pembeni wana na balabala to na ba maison pembeni soki bakomboli salite nyonso kaka wana azotambwisa manyoko to mbala azokosa kotia matiti place moko na sachet to na cantine me na suka film akobwaka na ye kaka na terrasse yango tozali koloba tozana na saison sèche ekomi kutu na katikati te kasi ba caniveau mingi ekomi déjà bouché bongo tango ekosila ekozala ndenge nini. Pona yango tozali kosenga na bakonzi bazongisa nano opération ya kirage ya bakaniveau po tangu bamvula ekobeta et permettre mai eleka malamu pona ko éviter makama ebele. Bino pe population en tout cas tozwa conscience totika ko confondre fulu na caniveau po biso moko nde tokozala ba victime. Soki bobongisi ekosala loko te. Tokomi na suka édition na biso ya mokolo ya lelo soki bosepelaki nango bopesa merci na équipe technique pe rédactionnelle o bazalaki wana pona kosala bino musala kitoko na sima ya caméra nazalaki na Junior Santos yenda bendaki nga bilili po bomona nga na banda kuna bino na montage Francis Peta papa na Alegria yende ya montaki ba image ya mokolo ya lelo botika topesa merci et pa ya maître Malou Abili Cléophas mon boss o azali bongo président fondateur ya fondation Malou Mobimba nga na bino tokuta lisusu po esala eloko te.